Merci Baimboka na bien ke bovani na mabota na bino, bisika na bino, nyoso place boza. Wabino mwana mboka Cédric na pesi bino mbote bisika bozwami. Bonjour, bonsoir, ça dépend na ba heure mini émission ekokomela moko na moko awa mwana mboka Cédric alingi aluba. Na otena na bino bo partager biso bo like bo aimer. Parce que awa eza ba mbodi eza wa. Mwana mboka Cédric bobeta mbodi ya olela pe mbodi forme nazo simba géopolitique. Ndenge nini mboka na biso ezokende sikoyo. Mokonzi mboka za wapi awa nazo regrete nano. Mes condoléances na toutes les familles. Au lebi bateau na niveau ya Laki Kivu. Ebomi batu. Eutaki Minova. Nasengi na ba Congolais nyoso, de père et de mère. O bakufi. Modi mona bango epema na kimia. Que son âme repose en paix. Mwana mboka Cédric alinga banda. Tozomona communauté internationale azoluka biso. Et awa lisusu pe na est de la République, ba Congolais bazo continuer toujours beaucoup fois. Tolongwe na mai, tolongwe na masasi. To komiti na mai lisusu. Nde tozosenga toujours protection ya Nzambe. Ayeba ko protéger Congolais nyoso moko na moko place aza. Mwana mboka Cédric abandi makambo na ye. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Azalaki na Hongrie depuis le dimanche. Voyage ezalaki ya 3 jours na Hongrie. Mwana mboka sololaki na peuple congolais le mardi. Et mwana mboka pe kosolola na peuple congolais, mwana mboka se disparaître, destination inconnue. Fati beton, Fati aza beton. Bino bozoluka bo organiser Congo, ye pe azoluka a construire Congo. Ye olebi Fati avande sika moko. Soki avande sika moko me Congo ekei. Il faut luka Congo. Soki ekendaki Hongrie te, lelo tolingaki to découvrir te que États-Unis d'Amérique akosaka kaboye. Nakoya na ba investisseur. Nzokande ayaka na ete. Posa na eka aiba azwa akende. États-Unis d'Amérique et diplomatie ya Fati na Poutine elelisi ba français awa ministre français ministre ya défense ya France aleli yoka déclaration ya tongo ya lelo ministre ya défense ya France alobi nini yo africain place ça landa mona mboka Cédric traduit yango même en français même na langue na yo même na dialecte na yo oyo kanga très bien tango na yebisaka bino ke tozalaka ba réserve na bango talaka vrai tcho lokola yo oza réserve ya ba-américain oza réserve ya ba-européen kitoko na ye ndenge eza nango me mama na réserve yoka sikoyo yoka ministre wana alobi nini la Russie est le plus grande menace de la France et l'Europe. La Russie attaquait nos intérêts en Afrique, détourner
nos partenaires africains, cela veut dire Africains n'est toza bana ya Europe, c'est que bazwa biso intérêt européen, français, bango nyonso bayaka kozo balingaka biso avec intérêt. Mais Russie ye a protégé biso. Moyoka siko bango balobi nini? Russie ekobebisa baintérêt na biso. Nde omoni bitumba ebimi libanda tina kati bango nyonso bakombattre babomaka mwana mboka. Mais mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, après disparition il y a 2 jours, mwana mboka lobi akitaki na France. Lobi akitaki na France na pokwa ba 20h. Lelo na tongo ya lelo akutani na Emmanuel Macron tête à tête, roi de PD. Nini ezoleka kuna au juste na niveau ya France. Mokonzi ya mboka bakongolais bazoloba, il ne fallait pas okende lisusu na France. Pona nini kaka France? France bazoboma biso, pona nini okokende kaka na France? Parmi ba perturbateurs ya Afrique pe ya Congo, France. Mokonzi ya mboka, pona nini okokende France? Mokonzi ya mboka yo kaka base. Bana bazolela, il ne fallait pas kokende France. Ba français babatu te. Baoli ya biso baza lokola bapuku, baoli ya baopuku. Baoketa. Lelo bazo condamner France. Lelo bazo condamner Russie. Tozokende na 3e guerre mondiale. Nani azojouer rôle? Bloc Kaboni mibale. Premier bloc est dirigé par les États-Unis d'Amérique. Deuxième bloc est dirigé par la Russie. Bitumba bimi na gauche na droite. Pona nini okosatache kaka na France? Francophonie oyo Macron a organisé, francophonie ezangi na mutu na makolo. Il faut koyebaka que Jean-Baptiste Babomaye bakata mutu pour la fête. Mais les enjeux de là, otoza nango lelo ebongi te kokende ke ba fête. Oza ko adresser na nani? Na président nanga. Nani mwana mboka Cédric na président nanga, mwana mboka congolais de père et de mère. Naza na souci ba français balingi biso te. Francophonie wana eko abuti na eloko te. Pe balongoli francophonie na capitale, bamemi 90 km na France, tala degré. Bana mboka boza na France, balongoli francophonie na kati ya capitale, bamemi na province 90 km na capitale. Place francophonie eza ko dérouler 2 jours. Bosambelaka makasi mpona président. Ngai mpona nga bafeti nyonso barencontre mindele wa minene bamindibu wana vyakendaka na ye te, parce que Jean-Baptiste basengaka mutu na ye na fete. Communiqué. Mokonzi mboka Fatim Beto a lancé un message tous les citoyens na niveau ya Israël babima. Nini ezo
qu'on lance un message. Tomoni, le roi Poutine. Il n'y a aucun message. La Russie vient d'ordonner ses citoyens de quitter à l'immédiat Israël. Qu'est-ce qui se passe au juste? Famille en Zambé. Poutine, après bombardement massif na ouest ya Syrie, Israël a bombardé ouest ya Syrie, dépôt ya munitions ya Russie à Tchakango na Syrie. Israël a attaqué. Après, oyoki mwana mboka Poutine a fait une déclaration. Tous les paisibles citoyens russes oyo baza na Israël babima. Hey, mabeso ya na monde atozokende na accomplissement ya 72e semaine de Daniel. Ok, na Daniel 11. Wana mboka Cédric alingi ba verset biblique lokola ekomi boye mwana mboka Cédric atiki meme ezoyebisa bino awa tokomi na 78e conseil de sécurité oyo mokonzi ya mboka alobaka le monde est multipolaire, pays moko te ekoki kozwa badécision na bapays ya baninga me babindimo oyo baomonela biso. Benjamin Netanyahu, na conseil de sécurité, a imposé près à lobby. Nazo sa la guerre. Bango babeteli maboko. Bisonde bayuma na bango, banyama na bango. Oke ba décidé balobake Congo akobunda te. Na ideni. Tobunda te na ide nini moko ya yo mozwa biso bareserve biso bavrai yanke lokola biso boye ozinga reserve na yo omoi te kosala eloko te. Joe Biden ase deside akita kaka wapi na niveau ya Angola. Joe Biden a deside akita kaka na Angola. Joe Biden akokita na Angola eloko nini ekoleka? Mais kobanda lobi mouvement suspecté na Angola, mouvement euti wapi? Ba-Américain baye installer Angola l'installation d'un centre phototroca, centre phototroca, et ça pour la communication. Pour la communication spéciale à la ville de Kafoufou pour cibler frontière de Grand Bandundu. Parce que le Konzamoka a bon dialogue, a bonne négociation. Et ailleurs ici, communauté internationale n'a pas changé de constitution. Il faut que le changement de constitution. De Moni Joe Biden a décidé à Kitawapi na Angola. Pour la Koluka, va attaquer RDC. Mais Bichoto va y manabamote. Bakosa biso na film ya Chiki Norris, film ya Rambo 3, Rambo 2,
Flambeau 1 Jean-Claude Van Damme ya betalaka mboka mobimba mais Van Damme aya na Congo ata ngai na osigné na beti ye mais mpo na filme aobeta Kinshasa mobimba e na bafilme wana etikala na monde entier ke États-Unis grande puissance abetaka bato et pourtant que Martin Bakol auti kobeta maître na bango kuna abeti ebe wap na Los Angeles précisément na États-Unis d'Amérique tala confusion mais yo bandisanga o Amérique tala ka frère ke lokola ngadu mobali ya mbishi mobali ya munene mobali ya boga ndenge eza mwasi kitoko boye mobali kitoko boye yo eza réserve ya baaméricain yo ovandi na yo oyeba te pine réserve mpo na mboka na yo moko baaméricain babengi yo réserve ayo balingi baatake Grand Bandundu basible déjà espace ya Grand Bandundu baattake yango e mouvement bacorrespondant na niveau ya Angola merci na bacongolais de père et de mère oyo baza na niveau ya Angola mwana mboka Cédric tala kote situation ezoleka baidentifie banoir américain batombi et tandis que base militaire bateau de guerre oyo États-Unis d'Amérique atia na port ya Lobito azwi lisusu base aérienne na ville pétrolier oyo eza na niveau ya Angola awa ye lisusu na Lunda Nord mpo na kosurveille biso na Tembo kosurveille biso na Kaomba Bandundu eza na danger Grand Bandundu qu'est-ce qui se passe tokufela nini pétrole na biso oyo lelo na Kinshasa pétrole essence ekiti carburant ekiti bakongolais babeti maboko baopose basiliki est-ce que bovandi kuna bayebisi bino ke carburant ekiti na Kinshasa carburant ekiti bakongolais basepeli babeti maboko baopose basiliki tala confusion totale les opposants mafieux les opposants corrompus fatia lobisi ti bakoka balobi joka nde bainfiltra biso tina bakoka awa napesi Mobutu raison napesi ancien président ya Centrafrique raison oyo bazwaka bakoka nyonso basangisi tous les koka bake kobwaka bango na mai na fleuve le plus douce au monde babwaka bakoka tala spectacle bakoka baosala biso na kini bake bakangi manjini pas d'entrée pas de sortie nani akangi prince koka asalaka nini baninga toyebunda baopose bakomi komanipule ti bakoka et pourtant ke Fati bakoka bazalaka na ministère te Fati azwi acréé ministère ya bakoka atie bango bofutamaka bozwaka ta 10 francs koka balukeli mokonzi ya mboka koka balukeli biso koka komi kokanga prince quelle confusion awa eza bitumba ya bana mboka na bapaya na mita oyo mindele batie biso na eto na Kinshasa toza na barwandais plein na Grand Bandundu mobondo oyo bayaka na bateke nzoka nde baaméricain na kati noir américain akoti na konfi ya mobondo na bayaka ndenge nini noir américain akomi mobondo noir américain akomi muyaka
comme Muteke. Quelle confusion! Tel degré d'infiltration, comme il dit, et le moins na niveau mususu, et comme il dit, na bakoka, et le moins na bakoka, tire koti na mobono. Fatia yumate, na ebisaka bino ozan imperium te. Yozan imperium. Pour vandisa, pouvoir oyo, o déloger Fati na pouvoir oyo, yozan imperium. Ozoganga. Amonga ganga, Fayula ganga, Moïse ganga. Boganga ki omone va ekangi bino video. Omone ekangi bino. Bayebisaka bino bokomesana. Bible même ezoloba na Jérémie 1 verset 19 bakosala bino guerre, mais bakolonga bino te. Les Congolais nyonso tia conscience na yo bango ke toza na guerre. Bantouré biso. Lobi Paul Kagame alobi. Abengisi tous les soldats. Yaba Rwandais alobi to kufi. Est-ce que Paul Kagame depuis quand aloba ke to kufi elele? Okokufa te kobimate. Awa ndenge nazoyebisa bino oyo nyonso akoti na mabele afumuki mbala buta kobima mboko oyo viva aza te na yo Rwande ndenge oza nene na kinya tianga mutu na yo okozonga mboka na yo te okobima mpe viva te tokobloke bino toyebi bino atozokanga yo mbongo okenga France 24 oganga oloba mama na Soudanais oya Congo na 5 balokota ya kolokota okoli na ndako ya Jean Bemba toyebi c'est masse hybride yo tozokanga wana na oyeba yo bayebisi bino émission liboso na beti mboni émission oyo ya mibale nazopesa siko ba piste de solution bakongole bayoka bopartage mission bonne bolaike wabino mwana mboka Cédric azoloba bakanisaki ke bakobloke mokonzi ya mboka nzoka nde Fati Beton ake na bango malembe type phare va eke ekangi Moïse Katumbi akobima moko yo te et c'est fini pour lui. Awa bakalaka wili bakonga tobona te baressortissant ya Grand Équateur basala déclaration baloba ke nous les ressortissants de l'Équateur awa Moïse na demiap dans quelques jours transféré à Kinshasa. Tout c'est la bino bakatenge bobima nous les ressortissants de pour moko ekomaka ya ba nous pour soutenir quelques individus. Tango bandaki koluka balkanisation bino ba ressortissants de bozalaka wapi pe bolobaka te pona nini Congo tokufeli nini toleleko ya nini ya nani Nzambe azalaka na raison ya koyebisa Moïse yebisa bana ya Israël babala mupaya te pona semence hybride Nzambe abimisi bana ya Israël basali 40 ans na nzela bavie wana nyonso basili toza na nzela tookende tobimi Egypte tozokende sikoyo malembe tokoma na Kana awa mutu nyonso Kadasi Barnea ezali tozobimisa mutu moko na moko baétranger baomonana Moïse Katumbi abimi va rekangi ye Moïse
déclaré et pas à Moïse et pas à Tshisekedi tooniaka mana olingi nini vale ekangi Moïse yo oza Israelien te tika bana Israel balia mana na bango yo oza muyuda te okolia mana ya bayuda ndenge nini atoniseli biso baétranger plus de 120 personnels mercenaires récupérés, bloqués, cachés, entourés par les forces armées congolaises. 4 types récupérés. Batype bakutikuna, ata gouvernement, azanangote, mais Moïse azanango. Qu'est-ce qui se passe? Lelo bofungola minoko bolo bati. Toyebi sakabino ke Moïse wana azoluka akoma président. Mais azobandela koboma alinga banda koboma batu wapi kana katanga. Mais mutu wana boyebesila ye maboko. Yoko selinga banda rebeli wapi. Na katanga ti. Mais buteku bibi toyi. Nanga kala. Na mabundu. Na mabongo. Yoyebi mabongo. Yoyebi mabundu. Mais Moïse ateka yango lingala kutu ayebite bana te ya balela tale lelo va video ekangi ye bakangi Moïse liboko na saki azoyiba Congo après avoir récupéré après avoir États-Unis d'Amérique koyiba Congo Congo Moïse Katumbi tovandi na bandoki na mboko oyo bandoki batondi Moïse Katumbi ndoki toza na chemin na yebisu bino nzela eza nano molai etya na mutu na ye Faci akotika pouvoir oyo lelo nalobi te mpo bandoki basili te Katumbi aza Fayulu aza na otangela bino baétranger bakotela biso oyo basimpose Katumbi aza grec italien zambien talaka mutu moko mais bandekona Israel baobunda kuna Moïse azozwa mbongo azotinda ngo na Israel ekreye baarme mpo beboma bahamas mais atobenga ye congolais mwana ya Moïse député national na Zambie pe Moïse mwasi na ye rwandaise lelo soki mutu akomi rwandais akomi président maison civile na ye kozala banani cela veut dire bozoluka tozongisa barwandais bazonga na mboka oyo toyobundana oyo bazalaki déjà depuis na présidence rwandais naloba kaka ti okiti chef d'état-major général James Kabarebe lobi asali déclaration bisi basoda na ye tobunda isu te mpo na este kuna toyokoka te tozosila abisi tozosila tobundaka kaka kobundaka yobunda et pourtant que les États-Unis d'Amérique